Aponamima bureau définitif ya Assemblée nationale makosalema le 3 février kolandalinaka ya bureau d'âge mokambina yango abimisi botiki bakombo na mangomba ma politique pona bibonga binso ya bureau définitif bokosalema le 28 janvier. Corneille Nangaa mokambi ya seni oyo manda na ye sila utu sanza ya motoba ya 2019 afundami na kanyaka na rapport ya sika ya mabongisi da Saint-Louis. Peter Pham oyo azalaki motindami ya Amerika pona Grand Lac akundoli ete etumbu ya bopekisi visa epesemelaki bayi seni mpe ya lobi mingi ya kosala etikali nano. Kolata biloko ya matoi kokanga suki pe nwani epesami ndingisa na mampingi ma Amerika. Mampingi ma États-Unis mapesi ndingisa eye na boluki kosilisa bokabwani na kolanda lomposo tobo mwasi tobo mobali. Libenga to Banque Centrale ya Amerika epesami po na mbala ya yambo na mwasi na kombo ya Janet Yellen. Sena indimi botiami ya Joe Biden ya Janet Yellen, mwasi ya mibu tuku sambo na minei oyo ya kitani na Steven Mnuchin.